Babina sali pour Mulingani tanga masolo boucle. Eloko papa alobelaki bango papa de Wing 520 o babengi honorable Ekofo penza na bana Selembao azongeli bango penza ndenge kaka ayokaki ba difficulté na bango alingi sikoyo alobela bango boye abengisi bango awa bazali ebele penza kutu tala ebele oyo vraiment awa ekosa na ebele kozela papa de Wing Ekofo penza kutu koya ya mwana Yesu awa ekosa ba mama batomoli bilamba pe balobi papa na biso nde yeyo penza tokovote ye massivement 520 babilenge pe ba papa pe ba mama basepelaki na honorable na bango Ekofo 520 po penza yende mutu akitaki liboso awa atalaki ba citation na bango atalaki di quartier balwaki papa photo ya mbayo penza toyebisa yo makambo na biso nyonso penza papa azali liboso na bango bayebisi ye makambo na bango nyonso me boyoka ndenge papa alobi na micro ya Lingala News. Bonsoir encore. Bonsoir. Ba maman ba papa na sepeli makasi ndenge allo na sepeli makasi ndenge boye ebele pona bopesa biso chance po boyoka biso eza bongo te na boyi batu baye bapesi bino maputa bolobi tokovote ye bovotaki bango na 2018 ekomi na 2023 baye na maputa sikoyo nalobi boye bamama na ngai na bapapa qui suis de loin là-bas pendant 5 ans oyo ya manda na bango izi na maputa wana ekangamaka ebakoni bayeka sikoyo bino oyo bofandi awa nakanisi moto azwi t-shirt aza te parce que bilamba oyo bino bolati na t-shirt oyo bilamba na bino eleki t-shirt oyo na ser sikoyo mpo na nini yo okobeta mama okobeta papa bokobunda mpo na t-shirt eya na ntina te ngai na ye boye oyo tu basengi financement. Je vais vous dire avec beaucoup de respect parce qu'il y a le papa ici, il y a le maman ici, j'ai beaucoup de respect pour vous. Oyo esengi financement ngai soki napesi transport napesa yango na sens boye parce que boza ba responsable mbongo boliaka na ndako ekokani na mbongo oyo bino bokobima nango awa te ekokani mpe na mbongo oyo badepute bakopesa bino te bamama s'il vous plaît bamama bazotangisa bana na bauniversité bana baokende na baécole secondaire bamisu bana na école primaire nakanisi député moko akosufre mwana moko ntina fin aza te yango nayebisi bino boye bamama na ngai na bapapa ngai soki napesi quelque chose napesa yango na signe ya respect ya botosi bamama bautaki ndaku bafutaki transport po baya koyoka ngai me na kozonga na bamama merci nde baya koyoka ngai bozwa mpe transport bozonga ndaku donc cetadire esalama na cadre ya respect me na cadre te na cadre la bino mpo na kokoka kofutela bana na bino baklasi te mosala na ngai ezali bino nde ndenge bozali awa botinda ngai nakende na palais du nakozala molobeli na bino numéro 520 Ekofobo Minenga D8 soki na ye c'est parce que naza na ba investisseur oyo baza na niveau ya poto et nayebi comment est-ce que nous allons faire pour trouver solution ensemble eza bongo te mes chers frères et sœurs maman tout le monde c'est vraiment un grand plaisir vous ne pouvez pas imaginer le plaisir immense que j'ai d'être en face de vous. Nazande konabino ezalaka ne boye esengeli mwana nyonso oyebake vraiment papa Ekofo de Wing azali na funa pe awa na kati ya Selembao oyo basi na ye penza efana makasi oyo bana ya Selembao balobi awa papa yonde kaka nde tokovote po biso awa toza na mutu mususu te obele yo kaka 520 papa Ekofo honorable na biso awa toko vote kaka yo awa na Selembao penza ba mama ba yaya
basepeli penza na likanisi oyo balobi biso awa honorable moko te akotaka awa po abangaka bahorizon abangaka mabulu abangaka kokita awa ya biso baloba kaka tokokoma me yo awa penza ozoya otala difficulté na biso pe oyel susu osangisi biso papa yebake oleki na yo deja po biso na funa to betsaka fimbu penza ndenge oleki na yo vraiment ndenge oye awa ndenge ozozala na biso oleki na yo papa deja yone ozali molobeli na biso na parlement boyoka lisusu ndenge ye moko 520 papa honorable Ekofo alobi boye na micro ya lingala ngai résidence na ngai ezali na mboka ya Poto nafandaka na Suisse mais tout le temps nayaka Kinshasa nayaka na Congo naza tout le temps confronté na ba difficulté oyo eza na kati ya mboka yango nalobaki boye lokola mokonzi ya mboka pe autaki Poto ayaki biso pe tomoni ndenge président Fati aza ko avancer na ba idée na ye yango toye Poto pesa ye pe maboko to travailler ensemble Fati oye Fati Beton oye Fati Beton c'est le numéro 20 de route Ekofo numéro 500 ça veut dire na Fati Beton nous allons travailler ensemble et nous allons arriver et ça va monter mes chers amis makambo ya ngonga ezali mingi te nayaki parce que koyoka na matei ezali pasi yo olingi okoma député na funa ça veut dire qu'il faut zwa makolo na yo kita na funa na chaque ville yango nayaki lobi selemba nazala confronté personnellement na ba situation difficile oyo batu ya funa na selemba baza kovivre yango nayaki lobi natambolaki lobi 4 heures du temps makolo na bangomba c'était pas facile mais avec la grâce de Dieu tokomaki nzamba asalaki grâce tokomaki pe tozongaki na ndako calmement ngai lelo naosenga na bino eza boye namonaki ba difficulté eza lié na ba érosion namonaki awa namonaki pe ba difficulté eza par rapport ya courant nainayebisa bino oyo ndeko na ngai ngonga ezali mingi te ba érosion boza d'accord na ngai ke eza mosala moko ekosalama vraiment na gouvernement tozosenga vraiment gouvernement tia maboko na moto ye moko boye eza mwa mikakatano mais je vous assure lelo na kolongwa awa semaine prochaine naozongela bino na basaki mpo na au moins bozwa sécurité eza bongo te nakoya na basaki semaine prochaine personnellement tokokabola na chaque ndako mpo na kozwa sécurité ya lopango ya mibale eza boye nayebi problème ya courant tokozwa câble mer ya 75 carré wana na opromettre bino d'ici là nakoya na yango yango courant eza très important parce que lobi ya nakitaki mwa moke na sebolimbisa ngai bandeko na ngai namonaki bana na age ya 5 ans 6 ans 7 ans baloba na ngai ke biso otalaka tvt esala inga pasi parce que nga mpe naza na bana mike alors quand j'attends les enfants pleurer comme ça c'est très triste mais lokola nazali papa je vais me battre comme un homme naluka solution et puis nakoyela bino câble mer wana naboyi kopesa bapromese ebele mpo bavalise ya bapromese esetonda alors naza na ntina wana te nazoloba oyo nazali capable ya kosa vraiment bandeko mosusu bino nde bobwakisaka bato ezalaka bongo te mais papa Ekofo de Wing 520 ye penza azala babase na ye akomaka na suka asololaka na bango aliaka na bango amelaka mai na bango azoexplike bango nyonso penza kaka ndenge ezalaka papa deja oleki na yo po awa na funa nde selembau penza oleki na yo ezalaka nde boye bongo kobima na ye ezalaki somo bolanda
Ah, moi mwinda. Babina sali pour mulingani tanga masolo boucle.